manifestation au grand mopa wazala qui bat bazake belé ton yo kenda yoana fallait pour pas aigle mon on fauté. J'ai été invité. Oui. Et côté linangai eza fali. Eza fali nandene. Eza fali nandene tant on a yé wana soda falit. Tant on s'est présenté dans le bain Manique de John et Magigan elle est mage tokos net na film. Et bon c'est un habit tokos net na film. Eza un handicap mutafanya no talangati. Te mais ngas na beta ka domicile bien c'est kotaki tant bino boya na tricage retard majiga na salongwaki o mbote pesa maki bandima ite iye moko mukolo makamu na matina pe mbota bonzi na vie na biso kofi bonzi ma donc na tout le respect que na pesa ka na kena pe mbota bonzi pendant 45 secondes na telemi abo talanga abo ndima tant na CV na ke na mataka na pe mbote mais na muloko ndimi te na ke na nga abaluki atali ngai atie merci nga pe na kiti na nga na ke na ngai yango na retirer pe ba mbote na nga double king de la te so mona royaume ba roi ba mbale oh maman bo zongo ndeni bo zo biso niti banani niti ba biso tozo zongo ndenge moko te za ye mo la personne nini yo so mona ba roi ba mibale double king ya la te king ya la ka moko le ba tout bolo na biso na compréhension manika boy double king abeza raté double king te po etikala ko zala te e ko zala ka pété e ko zala ka pété la reine Elisabeth yona za ye moko la reine on se comprend na Angleterre roi azaka moko yo so mona même na film non na ka double king te même atana nenga makamba lokuta même atana film on en science fiction film à lokuta même le roi Wakanda azalaka le roi yemoko Wakanda azalaka yemoko chala azalaka yemo roi au moins que so roi mso yeba bundaka moko efa kufa moko efa tikala siko to comme ba double ndeni awana makamba ndemi on mamba solo te biso to sala mamba solo dans la compréhension double king azarate king yaka moko el marabiyoshe el mara ba lobby elle l'empereur 4K aigle Mobutu na général na volontaire na comme général pour na yo salon ndeni esanga bien te pasteur ate na bible so pasteur a salé monsieur faisait émission au théâtre émission sexe batouté pendant sexe bat ba sobe bazana bangadia dia baza na ba kufite ba fiston saition na ya punition papa na ngazi zongi atiki nga punition na ka punition 3 semaines ta papa zongi akia kufi bayana nga ba meka ba libabe wana te libabe te bayana nga ba meka be na 4 fois na lia mbongo na chokoro lia mbongo poto 4 fois na chokoro 4 fois 4000 4 fois 16000 ah poyeba à part ça mobali asomela nga jeep na 25 en bandal mombe bien maniki mbala ngoni na somela ko jeep na 25 kama ba bien na bala ka to ebite na bala parisien ba parisien ba yo kosa ba tolonga ba kosa nga na tongo même na jeep likolo fallait au CPA na fallait assembler ras il faut ça là émission na bible a comme ça fallait te maninga finga on mettait mambo na comme finga ça fallait et comme était pas mon ça sali comme na trop parce que même ba ça na kata ya panier et betanaka soki bakusu bazobunda na wese bonga na ken pena to sona te biso kuto abatu pe ba pesa so na kolo ba mapasa okokata mai ngenza makolo te okende tirki okati bale okoti Grèce okokanga makuna place ba gloire yolang bakangama me bana ba bijou mama omonso siko na liaka biloko elanga na hôpital nde balobi alobi yango yemokabi alobi na liaka biloko elanga na hôpital achaka makila na yebiki ayelanga ngai na Thompson na lia loso na madesu nene ya biye mutalamba te bakosaka ye mutalambi pona lia alors na oboya ndeni wana zali kama wana comme lokuta Bonjour, bonsoir, Balandi tout ya Congo sur télévision. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolaise.
Nous on toujours dans Congo sur TV, boza toujours à la page dans l'actualité tout les autres dans le monde entier, théâtre, sport, politique, union, sur actualité tout. En plus tout ça là toujours effort yo que nous bat bazan makamba ba na actualité quoi. Nana moko na moto charge ya makasi ya cop internet sur ndenga faux. Ngana binga ga lo wana nzambe na bango na kuma Manic de John Maniki. To kitipna ana kasa bandal ko luga ko sur par rapport à l'actualité il y a semaine passée, il y a lobby par rapport à l'actualité tout les autres les gars pour l'instant dans Mbogo au Congo. Na ko bande mission bongo te sana pesa mbote na patron nga John Sima. Je dis merci à toi mon vieux boss de boss patron John Sima motema maman Micheline. Na pesi mbote na vena nga Abraham Matimbo papa na Judith Matimbo. Na pesi mbote na robosa na jamais Lola Queen. Na pesi mbote suko zali. Na possibilité de HD la merveille Benji la grande sœur propre Lola Queen sans oublier venanga me envoie ma maman nanga Zulu TV Zulu mogroso mtatonga eloga 6 niveau na termini soko mika na lemba termini so mona immeuble à 6 niveau ezana maman nanga Zulu TV Zulu mogroso Maniki de John to solo la actualité na bigolo ba vérité ko saate a pe na Congo sur télévision. Quant à moi maestro je vous dis merci de nous accorder une chance sur cette émission pour 2021. Moi batu baza moi belé mais opé batu makambuto préféré opé sanga mwana ozunga ka lo roi lifanto na pe seulement merci bonjour Maniki. Bonjour Yaya. Maniki Boni. Ça va, Nangolo Nzambe, vraiment. Je dis d'abord merci à mon Dieu. Meilleur vœu à tout le monde parce que tout ça, moi, il y a de karaté. Donc, meilleur vœu à mon pasteur Briali et l'apôtre Briali de l'église Refidim, conseil naïe, prière naïe, et tout ça, on a bien. J'ai dit aussi meilleur vœu dans le Babi, les biens communs commencent par soi-même. Dans Bandi, dans Jonathan Kadi, maman, les cordons des Manic de John Tokos officiels, langue, jambes, lui, mobile, à Moulaï, à Mouindou. Donc, on a pessillé, meilleur vœu naïe parce qu'il faut abandonner na bureau tant on a bandi ko tant ba prêtre na banda toujours na goreti louvezo mami parce que ba ko ya 1000 mais mami ya olongolango nyonso ekota ka mami ya longolango goreti mami en tout cas ba lobi côté bilamba kutu ko lobate côté e ko lobate madame Azali azana mboka mikolo bino bo sentir ka sota l'Afrique elengiti bilele wana ezobeta bazara wana po fali mikolo alangu ici na ba fleur ba fleurir faut dans les belle. Je salue les kings ba lobi les marabioche l'empereur 4K sous le cas par Zuri ya ba lobi bino nde bozo pesanga succès ya ofele po ba santa kango penza babi tozana période ya consommation allez giga ils vont consommer Aristote Madia dia les Maniki n'a vraiment bien habillé encore non bien habillé vraiment à part de mon loba qui n'a senti gaba dior yo mobeti sola bazara Maniki bena tin zungi par rapport ça que marampeni zo monana malgré ba obstacle mango ba boka ba flèche mais nzambe yeso za béton nga na ki panvita donc na singa ka merci na ba santo nyonso ya mabele na ya likolo nzambe nanga na singa ka merci po bituma molimo yondo muto bundango Maniki tout le monde a que le bien manifestation au grand mopa wazala ki bazaki belé ton yo kenda yoana fallait pour pas aigle mon on fauté. J'ai été invité oui. Et côté linangai eza fali nandene eza fali nandenge tant on a yé wana soda falit tant on s'est présenté dans le bain Manic de John et Magigana elle est mage tokos net na film et bon ça habite tokos net na film et un handicap mutafanya no talanga te kin barimere gata beti bango à domicile na beti yo beti banana à domicile à domicile ya nani na beti à domicile tricage yaki na sima menga na beta ki à domicile bi ese kotaki tant bino boye na tricage retard Magigana salongwaki Maniki yo lobaka vérité tricage zaki na simana na zaki na pensée tout na zaki auteur ya tricage wana Maniki quand même mon nzambe alkitaki na moi avant tricage zaki na sim ngai po mbote pesa maki bandima ite iye moko mukolo makam na matina pe mbota bonzi na vie na biso kofi abonzima donc na tout le respect que na pesa kaina que na pe mbota bonzi pendant 45 secondes na telemi abota langa abonzima tana CV na ke na mataka na pe mbote mais na moloko ndimite na ke nanga abaluki atali ngai atie merci nga pe na kiti nanga na ke na ngai yango na retirer pe ba mbote nanga na zongisa na nzoto nanga Maniki uza mukolo okenda banchik comment on a dit réaction bon yo laksa mage oui yo côté na chona mise na mon mupanzi c'est que yana fali mo pour mais ça pour représentant fali ba na problème te pour fali ko za na problème te fali za na problème mutu te fali kaka kipaka kokolo beta nengo lingi sala nyo solingi tozaka na course l'essentiel azaka le king na roi king azalaka moko empereur 4K double king sugo abimi double king ezala te so mona royaume ba roi ba mbale oh
maman bozongo ndeni bongo zo biso neti banani neti te biso tozozongo ndenge moko te eza ye moko la personne nini yo somona ba roi ba mibale double king ala te king ala ka moko le bato tout bolanda biso na compréhension maniki aboye double king abezaka te double king te po etikala kozala te ekozalaka pete ekozalaka pete la reine Elisabeth yona za ye moko la reine on se comprend na Angleterre roi azaka moko yo somona même na film non na ka double king te même atana ninga makamba lokuta même atana na film on en science fiction film à lokuta eza bakanda lobi te même le roi Wakanda azalaka le roi ye moko Wakanda azalaka ye moko Chala azalaka ye mo roi au moins que so roi mso ayeba bundaka moko efa kufa moko efa tikala siko to comme ba double ndeni awana makamba ndemi on mamba solo te biso to lo sala mamba solo dans la compréhension double king azalaka te azalaka king yaka moko el marabiyoshe el mara balobi el l'empereur 4K aigle Mobutu na général na ya volontaire na comme général. Il y a d'autres personnes comme ça fallait au bénéfice na et l'autre côté na poche fallait pour pas kasi ba yaka te ponga na faire angelo ti nga no sana nga ya ofele na nga volontaire mobo comme général kasi volontaire na comme général na ya penali zanda pena sans pété volontaire mais na balati nga ba pété nga zo nga eloko te ba ya te nga na kumisa na nga ya ofele so ye pas fallait faut kumisa ya ofele na zo eloko te mais balobi bato ba même pas fallu kota bango nsoki boma bango potika la yo moko sanga babia pop mutame manga pas fali babia et na ozala pena la makambu ba attaché de presse wana la ki sanga pas fali babia choko c'est que bato ba manga pas babia alors tana saka na babia na sana age nini pop mutame manga amemanga na maboko na mukongo bato ba manga pas fali babia ba manga na car na maboko na mukongo to basimanga na liboko bakatsanga prince nga kona kola nkishasa te na kola na poto bato nga bamemanga na nini poso memanga pa fali muta memanga pa fali babia muna eso na eba na fali pona babia pona zaka mwasi ya babia na Hollande babia muta présentanga pa fali babia baninga no ba collecte ba beno pe na ya bakota makambo nini ba fali abeta na quartier latin azaka collègue moi ya mobali nanga yo memanga ndeni de longue chamazon di makaka donc atolobi madame ngazaka mwasi ya babia ya linzanza te nazaka makangu madame ok makangu madame makangu avana na kata ndako wasukola kaleso mobali makangu madame papa bala inga tenzaki nakendaki makangu madame maniki lona kin moi makambo ye mo belé mon papa pasteur Denis les tamboli pe nous a vrai kinoise olanda internet olanda TV yo côté la pasteur Denis na TV ba propose tenir pour na yo salon ndeni esanga bien te pasteur ate na bible so pasteur a salé monsieur faisait émission au théâtre émission au sexe batouté pendant au sexe bat ba sobe bazana bangadia dia baza na bakufite ba fiston sai bazana pendant au sexe batu pasteur il faut ça logique asala makambo bonzambe neti ba Moïse mbié alors ça ba jeter quand il parle toujours avec un verset devant. Avec un verset biblique, c'est ça l'homme de Dieu. Tant que pasteur, c'est un homme de Dieu, non? C'est le professeur de l'école du savoir, non? L'école du savoir, c'est l'église. C'est ça, non? Et alors? Je vais encourager. Ça va pasteur. Ça va l'église. Or, il y a le salut. À part cette vie, on a une autre vie. C'est la vie éternelle. C'est vraiment niki kana français tonalité zo la samna kozaka na potongo ya solo ata baboya kama tonalité ya nengeni babota biso sesis bana poto na zanga mona kishasa biso sto bana mama tata moko ndako nanga mbekenda na kenda ki na ya vacances na tikala papa na so kufina tika tango yo boyi siko tango yo zo boya soko boyi la se ba preuve yo boyi la kiti so na ya lokuta soko zaka lokuta mbe babaloba ngo et à solo ya ngba bakoka olobati ya baloba na cc po ba preuve yali maniki tout ngaka ki na bimisi ba preuve maniki ba preuve a ozana mote ba omegilo a ba preuve ngo o tenso na linga mtalo bana bimisa ba preuve pona obimisa pena batu abetelo lisolo ba oloba no pe makam ningi ezala balula ndi banda okendeli ba vie bazali ba mimi la ifeta na ya vacances te na ya ka punition papa na nga zongi atiki nga punition na ka punition 3 semaines ta papa zongi aki akufi baya na nga ba meka ba libabe wana te libabe te baya na nga ba meka ba na nga 4 fois na ya mbongo na shokoro
Les monts à 4 fois nature. 4 fois, 4000, 4000, 4 fois. 16 000. Ah, pour yeba. À part ça, si on a compté ce que on a un héritage on a teka, au papa soit Canada pour notre kalanga moko. Nyo se zara ya olobati. Total a bango kaka. Faut bazawana. Voiture ki mukolo. Nga basomela nga jeep. Mobali asomela nga jeep na 25 en bandal mombeye bien. Maniki mbala on a sommelé le jeep na 25 ans. Ba bien na balaka, tu ebite na bala parisien. Ba parisien ba yo kosa ba longa ba kosa nga na tongo, mais na jeep likolo. Mais côté là, maman na tena ba na beta masola mibali. C'est que maniki poza no sérieuxité ba bala yo bimi di banda. Na bim na kaboni na babia na balaka. Après boyani. Après ça to boyani na biso bon mobali obi za na divorce. Ba divorce na bango te ba mbela poto. Ba kosa ka na za procédure à divorce. Na lo ba ngwa wat. Mobali poto ne so ka na procédure à divorce. Ngalinga mobali na mboka na l'ingénieur Yan Katuku immeuble ba bi moto na Nzambe. Ngalinga mobali oza musika te libanda te. Kwa libanga mo kitoko to boroyan ye papa. Ingénieur Yan Katuku immeuble Mosakoli. Bon, mani de John, tous on a ma place, vous avez pena. Pasteur Denis, si malgré Azokoumi Safali, mais il a contré, non? Na Azokoumi Safali, quand c'est ma campagne, il fallait au CPA, il fallait assembler la race. Il faut ça là, émission na Bible. Azokoumi Safali, tu m'as dit, on m'a dit, maman, on a fait Safali. Et comme était, pas mon ça sali, comme comment il soit clashé, il fallait m'tatindi. Langue j'aime ça, le bébé, il fallait m'tatindi. To lingite ma cam fallait tinda mututi. O tu na yem kola mona fallait à éviter. Il fallait ça mon dimina et yemana arche de Noé. Problème est ça, il fallait chanter à quoi il m'a dans l'église, non c'est normal. Mais après cet exemple, que non arche de Noé, Zakana, pasteur, il y a bien tellement ma chère à l'obali, le banzamba, t'es en a solo. Tout ça, c'est un peu de na biso, tu as opé ça, sopé mana bon moi. Tout ça, sans zambe bachete. On a commencé sans zambe bachete. On a commencé sans zambe. Moutuna mouta pona place, ça na pona manik de John Majigan, elle mage. Non, ça ma kambu ya Majigan. Yo pona pasteur de Ndesi, ça ma kambu ba pasteur. Ya kumusa mama ba Sankara. Oh, Sankara sali ya mbongo nyoso okumisa. Il doit y aller à rien. Ali a l'autre hein. Oh, il le maniki ko. Ça pas fallu na zo l'autre, moi ya zoni. Oh. Donc il personne ne m'a pour dans les autres salles. Ça me ça pamba. Ensuite. Mais maniki tant yo. On n'a pas fallu na zo l'autre. Ok, na chroniqueuse, il fallait appeler ça mon collègue, la chroniqueuse. Nous pas monter, il fallait appeler ça en chroniqueuse. Appelle pas appeler ça en appeler ça des bana ya choko. Na na ba témoin, ba ken pia na ba témoin nanga. Ken pia na lobaka. Pourquoi lobaka non fallait appeler ça mbonga lobaka ngona tina. Je soka ken pia tata sona lobaka non fallait appeler ça l'autre. Alors, il avait besoin d'un trop. Besoin d'un trop parce que même ba ça na kata ya panier et betanaka. Soki bakusu bazobunda na wese bonga na ken pena to sona te biso kuto abatu pe ba pesa so na kolo ba mapasa babunda ba tchani ba mbele bonga ken pena to ti ba ma différent maniki tu ka ba to baloba ke ba propos tout maniki ate na télévision so afingi muto za fali mutatinda ga yo sala gonde esala nga bien te po za fali te mutatinda nga nga ku fali pesa nga ba punition so na lekana émission na tala ke émission na wana ba pesa nga punition au kota concert te conférence de presse ko ya te ko boy vous comprenez? Il me conga, il se montre na kanga, banana kanga photo na fali na 2017. Ce montre na kanga photo na fali. C'est que na mona kete. 4 ans passés. 4 ans passés, c'est que na mona kete. Mais bah on a raison hein. Fallait appeler ça rien. 4 ans pena. Na que na répétition. Na solo na ba musicien na fali te. Na solo na fali na téléphone. Mais baba la dinyo sona bela fali mutafuta hôpital. Classe bana nga fali mutafuta. Apesa ngi loti. Fali apesa ngai loti. Apesa ka bana ya babia. Ponga fali opiangi loko. Tata na bandi okumisa bana loti lobi opiangi loti. Mais so fali na zo lia mbonga fali. Fali apesa nga de a succès. Oyo na kote la ka western, apesa nga suni. Bino bolinga fali apesa nga ni. Apesa nga déjà succès. Asa apesa nga na eso somme fallait apesa nga ninga otanga otpala bana nga na tanga ngote. Ken pia na yebi. Na zo enveloppe wana na se ya mnini ya ntete ya joyalité. Somme na zo na 17h wana. Yo so zu yango mba moko okyo katsa mai. Oh, maniki amna zolo ba. Mba mona ko sa nini? Okyo katsa mai. Nagabi? Okyo katsa mai. Nagenza makolo. Okende. Okende tirki okati bale okoti Grèce. Okyo kanga makuna. Place ba gloire yolang bakangama. Mais ba na ba bijou be. Maman. Akangama. Gloire yolang ya. Ya le bazan ba bijou be nga kama na akangama en Grèce.
fallait que pour l'ambassade de France soko kei na compte bancaire nous na 5 ya bicha net mo ekutara $10,000 mais l'ambassade de France soko na compte na oza na $5,000 ba peso visa ya tourisme parce que compte na okaka ba tiango pembeni ozongo ba peso visa ya une semaine ba kosa ba to ba kosa ngati je connais yo na glo langi to ba non la ki be rimé le waza kina na pesika ni na lekisa na pesika exemple lekisa bon toi na ba konikeza kala toza ana kini rimé zo tambola monde entier Karine Mokonzi na ebité so boza bon temps mon pas il paraît que bakabwena mobali oyaye dernièrement on a l'année mission na yemo so bakimba ngwa so beta masola kala mikolo Karine alesi bato so makila na pesi yo news a voyager kala lesi bato alesa bango makila tanga ko lera makila ko no kenda bakani nga siko makilo alesa nga différence na nga na bango bato nyonso alesa makila bakoma bazoba na mais nga siko na koma lion aliaka e maniki makila tout le monde alia et yo mo ba bazoba yo e comme sanga nyama mabe epana e mozo rekondo ko lera makila omosusu siko naliaka biloko ayelanga na hôpital nde balobi alobi yango ye mokabi alobi naliaka biloko ayelanga na hôpital atiaka makila nayebi ke ayelanga ngai na Thomson nalia loso na madesu nene yabi ye moto alambaka te bakosaka ye moto alambi mpo nalia alors naoboya ndeni wana ezali kama wana komi lokuta naoboya te. Je vous dis merci vous tous toi na maniki toujours solo la zolo ba vérité accepter aliaka mais réaction nango ezande monte na bato mususu de boucha bongo mitu ba koma olanda manika ba koma lion akoma nyama ko koma olia Karine Mokonzi mais maniki faut luka basala nzambe pozo ko reconnaître ko lia makila non ngai na ki pamvite sezika moi te que no bato c'est comme ça ba zoba ngai na inaye toi différent donc et pas nga et bima déjà mais pas na bango le quoi bazaka bazoba na e bazana ona nzoto nga na océan maniki bakoma ta 30 yo comme so océan na océan nzoto na ngezo océan nga satete refula maniki so ba pesa Karine Mokonzi conseil moko par rapport na liste bato makilo ko pesa conseil ni ta ke petite sœur na yo na âge na ko pesa conseil te mais ya sona âge à conseil te ça âge à conseil te ya na âge ya consommer a consommer ba réalité po makambo ya lobi na punition na ngo epanza mbeza nzamba linga te na bato na ye alinga basana bato ni ba jeter voilà. Karine Mokonzi maniki abi na âge no conseil ni ba pesa yo ba yi mambo lo boko consommer ngo epanza mbe pardon ça l'émission na tio ah combien 17 na yebi ko sa émission na yebi ya 15 minutes il non na professionnel moi tu na tio bochité ok c'est bon ok les gars oui c'est bon Karine Mokonzi manika alobi bien mabe osala bato comme na tango suko fo futa yango nzama alinga te na bato ne les gens te ba boya e makasi mobali ya boyo pendant na jour ya mariage ai so aboyi songa imena leka ku na internet songa imena kufa et mobali ya boyo bongo osusu biloko mariage okaboli ba invitation ofuti na mbonga sa je suis na baso maputa ya maniki bon tout moko ma vers la fin émission na biso na regretter jogo no mo boyete nani ni skansa kebano bosani te na ko bosani te wana jogo nanga aleki ba joueur nyonso no beta bal solo skansa kebano yo chabi pour équipe ya mboke gagner ya matata c'est bon maniki nyonso etombola drapeau nanga maniki de John to moko ma biso na suka so be sa pasteur Denis les conseils par rapport ya mamuto azo tenir na TV you continue no pesa kama kamwana za musena nzambe je le respecte beaucoup mais wana tas konde ba ofinga e a ofinga mana nzambe ayebi yango ayebi ka ofinga mana nzambe donc atika ba biloko wana voilà merci c'est bon moni ni ya kitoko moni za ya kitoko na bona yo ko bana fali pour handicap aigle mon boy donc yo muto zantike par rapport à musana zo sala par rapport à considération n'est pas considéré là yo fierté na bandal moi ya kitoko na loba na bato nyonso abonnez-vous massivement sur Manique de John Tokos officiel Tokos. Ouais, merci beaucoup abonnez nous sur Congo sur télévision moi votre humble serviteur Maestro Erokano je dis merci na Manique de John par rapport à disposer tant yo solo nanga malgré mais ça toujours maman solo li ba propos ta tenir et ça yé Manique de John Ndalobi yango je dis merci à mon vieux Abraham Matimbo le temple je dis encore merci à mon yaya privé personnel Fisto Bonyanga papa pour moi 5 étoiles sans oublier venanga me envoie mana pe chombo te sikoza
Lola Queen n'a pas son mot de sucre aux anarobos, ça n'a jamais repéré sa mot et n'a chacha Queen. Sans oublier mère dans Zulu TV Zulu Mogrosso, n'a pas cette équipe technique n'a pas mon mote belé, n'a mon grand caméraman osé. Ici ma caméra, ma salanga la pêche une beauté. Je vous dis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Suisse Télévision. Bye bye, on se retrouve la semaine prochaine.